Kepaki yangiama aya awa et tu as que normalement ndenge yangiama ndo ça ba publicité na ba pi balobi que non yali ba combattant ne ba sali que akende vraiment tu as que daki mingi Captain et puis bata jobo nde ba ko profiter d'opportunité na mais mingi maso za Captain mais jusqu'à là tout ça mon a comme si que Captain est comme étouffé. Na moni que question que tu posais awa est vraiment très importante. Nalina décortiquer en boy. Werason biso tout oyebaki que azokende na Cape Town ezaki le 1er mai. Nde vie il faut akita kuna asala moi shokuna. To mona ki pena ba combattant tout ya Cape Town basangana ki ba tali ke non waza pena phénomène az ambassadeur kutu amona ki ba image moko via ke na bagoma ko sala ba don humanitaire makambo tout et tout chaque bango mingi ba bité to ko tika la boete donc moni ki ba benana ki bisite to bengisa mwana mai to bengisa artiste na biso superstar na biso aya ko beta la biso musique mais otaki pena ba makambo ba polémique makambo tout juste pour ça quand ça charge na ba to na yangi ya voilà assez ati on va que fiser donc ne be ezongi pas ko alors disait pas yangi na bi attends yangi ma anda ko s'attendre na ngote puis parce que choc wana ti to mo silence yangi ya ataki zengo ya nini ya Zakari oyo sangara vous en charger na bien au moins que ne ça va bien na ngazaki on va bien que là ba fan bango ba porte Voilà, bonjour chers amis téléspectateurs, c'est encore moi là, la queen, l'impératrice de l'empereur, qui encore une fois de plus devant vos postes et téléviseurs. Vous parlez toujours de mon émission Système à Lumière. Comme je l'ai toujours dit et je le répète que nous pouvons être 8 millions d'habitants, nous faisons le même travail mais nous n'avons pas les mêmes empreintes. Avec moi là, donc la Barbie de la presse, c'est la différence. Là, dans tout parce que un peu pour quitter le Bédaka, nous avons 8 millions d'habitants. Tout ça, nous sommes comme sapiment comme Barbie fait une empreinte et qui s'est donc avec la queen, c'est la différence. Donc, tout le monde, merci à Marcy Chamala. Donc, qui est encore là pour beaucoup de ceux qui étaient plein. Et pourquoi pas, merci à sponsor officiel de Monaka dans la mix screen. Donc, on ça là que potos à la casse donc mon abisso pété. Donc, si ma solo et l'impératrice de l'empereur na maboko pour le cas, mais c'est qui est bien peu bosser pour la paix cannabiso. Et pourquoi pas toper ça, bah Congolais instumbote au bazali na poto, au bazali na Afrique du Sud, au bazali na Angola, Congo Brazzaville, partout dans le monde. Au bazali na biso na États-Unis, donc to sengi bambote na bien toper ça mbote na bino et to que to senga que toujours abonné, botika bisoté massivement, ba fan club, ba obolga vraiment émission Système à Lumière, doit tout guider na bino. Toujours kaka na Marty Chamala to lemba pete tozaka kokoba kaka et pourquoi merci na Cynthia Kasha bébé Bouchou afaka za na biso mais empêchement bobika ba après yaka keleke maloba mingi donc na la sabo mona biso suna mbade koya na masolo oyo tonto beta lelo sans plus tarder toto kota kata masolo sotam Marty Chamala afungola ka bili ndenge zalaka bo mona za na nani tonto loba nini et puis tonto sala nini là je suis avec Emoko les Saoudiens. Les Saoudiens, Alpembe Nangai, Boyebi, Nakasbat Bayebi, so Moni, Baba, Albelaka, Makamoko. Donc, il y a comme on est d'être donc les amis fidèles de Ranson. Merci beaucoup, Queen. En tout cas, merci Queen pour le geste au Sali, Yakoyambanga, Molobeli vraiment Yahweh Ranson, Awana Durban. Et avant la côte en ben, il y a Masolotu, Nakolingape na remercie nous na ndengo ya mbinga po bato ebele balobela wera mais estimation et pesinga na considération en tout cas il faut vraiment na remercie en tout cas elo oloba ezamingite na pesimbo tena na yemoko le phénomène le big boss le roi de la forêt tozo zelayo kaka kandenge zalaka toza na Durban toza na Afrique du Sud. Donc ma solo tout carré, c'est un peu ça. Là vraiment tu que ma solo est un gars les rois de la forêt donc ebetama en Afrique du Sud. Ah tu aller vraiment na Durban mais ma solo ça mingi liban na Durban non tout le monde à Durban tout le monde à Cape Town. Ceux qui nous ont passé grâce peut-être ceux qui nous ont bossonga
Toko 5 ya Ranson pe aya yangi mazala koto. Mais là je n'oublie pas de saluer babi toujours kaka babi moko Jerry Mala. Donc babi ke ya yende makamba babi ke babi awande ye yende sali ke masolo evanda. Donc ça y biso ma peine d'autres peso ambote sko saluer babi zala. Mala. Ya na sa to za fena ye soki atosisi oyo nako yamba ye fonto kape eloni angi amemela pe ko bisa biso. Les Saoudiens Ismaël le loto ye pour robeta masolo ya yangiama. Donc babi yangiama akangi sous masolo babi est toujours l'homme de protéger base. En tout cas quand ninge bozomona bato mitema pena mabe bazo d'habitude na rolo bani ba combattre le phénomène pour ça étoile. Phénomène aza pena phénomène quand ninge baloba pena phénomène. Masolo donc mboke ziki. Na lisolo moko kaka wana eza protéger base. Sikoyo biso ba fan ya maison mère biso pena ba mélomane biso pena ba ndimi ponga na mundimi awera. Donc tous ces pays sont vraiment de la forêt auti ko tela biso na marché, c'est un peu ça. Yeah, merci babi Isma. Donc babi que dans yangia makagi masolo toujours kana kanga babi ka toujours protéger garde base za masolo, mais je ne comprends pas Isma. Pourquoi le gouvernement Nabiso et Pekissi protéger base et bêta parce que babi donc l'impolitesse sur l'impolitesse mais yangiama ou rançon de la forêt n'enga za to monique na ba niveau to beli yangiama est-ce que na tango akala ndenge masozo za kubeta nzebo pe yembami moi to les betami est-ce que banzembo ndo ça succédé est-ce que comment autour est-ce censure na Congo et kufa to ndenge nini pourquoi quand le pourquoi nzembo pe betama il faut comment bêtiser za na kati il faut comment nzoto ya moi c'est za la libanda nde to bi ke clip et salami ce qui bêtiser ko to bi nzembo yembami est-ce vraiment ba to bi ke yangiama a comme pour sa génération na biso za les futurs. Et ça les positionne pour le gouvernement et boyinze moi et bêta donc censure et boyant. Bon, pour là, je pense que chaque pays a un service à censure. Yeah. Donc, tango artiste a album, soit a composé moi chanson dans le studio, tango a composé un tout avant abimisa et loko atindara bason naie dans la commission à censure. Donc, qui veut dire pour l'information, il y a de la forêt à Salaki Marambutu. Et en plus, on y a chanson en la chanson, on comprendre et l'eau que ma belle. Na verset. Bon, alobi, elongo na mona epesa na posa na boaka na sente. Na boaka na mbonda. Donc na lingina tuna na question na beta na sente na beta na mbunda te na boaka elongo na zo. Bon, la lingina tuna na question pour na ebi ke mituna eza yo mais ba question eza yo ba ya ngai siko pona nga animateur asala kanini na orchestre aboaka. Animateur à boire parce que soka animateur à lobike et l'on a non mona et puis ça n'a pas ça n'a boire na santé donc boire na santé veut dire à boire na mutu o ya beta ka santé na orchestre. Je salue d'abord Igo Santé en passant donc Igo Santé a pesa ye pena makambu pour y aboire na Igo Santé ko boire na santé et lobipe ko boire na mbonda a ko boire ka neti alimbonda tango alimbonda zaki na maison mère donc tango alimbonda obeta pena mbonda pena papa on moni ke pesa pe moi feeling moi sentiment na lia eloko ya mwasi na fiba eloko ya mwasi de place sko botali sko place problème ezawana censure azwa ki pena ta ya koyoka nzembo te wera ayembaki ke non na Jamaïque aboka ke non na lia eloko ya mwasi te eza nazana posa ko fiba eloko ya moi sucre toi ba kinot toi ba kinois toi ba langage na biso kinois ndenge ezalaka ke non na posa ko ya ko fiba moi eloko comprendre OK fiba ko fiba na français zakali ko suicide alobi na yoki posa ko fiba eloko a moi sucre bonbon sucre malala azo expliquer kutu a se limita ki wana te aketi na français j'ai envie de sucer quelque chose de sucré bonbon sucré sikoyo pona nga censure et qui vraiment tant ya koyo kanzembo ngwana pour la minute à dédommager wera pour la minute wera asali musala na ba phrase tout et ça mieux contrôlée et bien écrite je ne sais pas place au ndenge nazo embela yo awa mère hein queen na lingina verset bon na lingina verset bon ba verset bon pina banquet
to bavezaka mbongo wapi nazo expliquer bato tu bavezaka mbongo na banque obenga siko na bandi nanga naye parce que mayele oyo na stratégie oyangi ya masali pourquoi sansira que landeli pourquoi bazokata maloba mwasi les zones souka bon ezaka style ezaka style soki zela na bisa mwa eloko ezaka mwa style ke naza na posa ya kofeba eloko mwa sucre kutu na sha wana ndenge kosilisa ye mpe yangi ya masilisaki wana soki oyoki mpena okoza mpe mongongo na ye sucre bonbon sucre malala sucre azo expliquer makambo tout eza clair azo expliquer makambo tout eza clair N'tabora rezanani, n'est-ce pas animateur? Pourquoi Yangi ma compétence qui n'a souka créé on a pour Ayeba qui déjà qu'il y a quelque chose pour l'année lango il y a Tchaki peut et là on a quoi bisayo na milito le musicien le plus combattu pour le moment dans le pays est Zangiama Mututu Ayebi aza combattu na niveau mo que nous comprendre te biso ko to yo mo ko masolo ya ali combattu parce que c'est totally masolo bakenda qui à Dubaï wana yo mo ko ebitia ba ti Dubaï mais na comprendre Zakari en sa charger quand na yangi c'est là ce qu'on a abi a fort donc obi ko forme ngwa forma donc ce qui le quoi lituma moi c'est pas tout li kemo abi a forma yangi parce que na comme na tout na eloko to me ko partager avec balanda biso vraiment to pesa mbote ska bozali donc to zaka pona ko partager photo e bakaneni question sur que liboso. Pourquoi il y avait beaucoup de musiciens? Combien combien et pourquoi Zakari Babas Atiki a s'en chargé quand il y a pour la information na bidonam nenga masolo eza na Dubai Expo eza place eza événement oyo tout pays africain azokende kolakisa nini culture na bango ceux qui bo fabrication bazala ba produit moko boyeke no bo fabrica au pena et servera pe ba pays misusu ozokende kolakisa ngo kuna donc la minute oyo mutu premier artiste o azala ki contacter na gouvernement pour azala na événement na Dubai ezala ki ngiama parce que place o ba fan tout ya maison mère bazo mituna et sala ki ndenge nini eza miracle nini o sala meke no combo ya ngiama po omoni mere na totali manam yangi matali mote batikala ba misebele pourquoi bino se bloquer parce que ko yangi matika kotikala pourquoi Zakari Baba ça s'en charger na yangi kotika nazo na makambo ya Zakari wana kizenga ya mobali wana zo ela ye wana elonga nazo na expliquer batu ba yoka ezan de place oyo ngiama a regretté pona effet bobengi gouvernement ebengi ke non se préparer na minute oyo ozana nini na liste ya bato ba okende ko nini ko prester na Dubai soki ba téléphone qui est biso tolenga ikutu to sala ba émission te mais effet ko téléphoner abandi déjà ba préparation abengi si ba musicien na ba acrobate ba danseuse ba banda déjà ko se préparer comme solo za nango bien mais na tongo boyekeno ba misu ba ke jibaza ki na nini na liste te soto lobi pena bien jibaza ki na liste te donc on dirait que la remplaçant qui jibe na komba wera seconde loko biso et ça qui moi regret moi passi et comme une qui moi tribalisme comme une qui moi qui boye baninde et loko wana biso tozo boya on lobi na vraiment toujours remercier et qu'on peut s'emboter na notre président de la République dont Babi qui est mon Fati Beton to monique na nzembo o Fatia zo ki baba o bake ko zo bato po ba pisa nzembo na biso équipe nationale to monique il y avait ba mission so bazala ki te mais ba kipe na ba on quand même que bayangi en bazala qui ba beti nzembo wana pourquoi batango ba o ba yendi koto ba o ba kibete ba o ba kiekuna ba si denga na zo ebisayo que na makambo Expo Dubai eza na politique moko ya haine o esalamaki wana o mutu to ayebi que comment se fait-il que mutu azalaki na liste na ebi so que ça miracle nini mutu azalaki na liste pena bien que bo téléphoner que kuto ata Zakari wana na makambo Zakari wana Zakari tango azoloba ke no ye mutu afabrika wera afabrika wana ki fufu parce que question na ngana zo tuna sto Zakari Zakari a celui qui peut-être bino pe bananga mona bino net bo ata so provoquer Zakari en mata et ça Trésor Lumière que je salue en passant d'ailleurs Trésor Lumière a épargné qui Zakari tango azaki na émission moko na chaîne de télévision à Kinshasa a épargné qui Zakari na makambo na batuna ki nini Trésor Lumière et koki kozala Zakari mutu asali ke wera azala balongula na nina liste te pour Trésor Lumière a répondu qui pena bien loba ite ngana nandimite que Zakari za décideur il y a kolobate que musicien tel a kende te ay aloba ki bien ce que tamu Zakari ayoki intervention ya Trésor Lumière
tant que akota na muzindo abandi déjà konini kofinga bana maison mère. Ce qu'on a dit une organisation ou à celle qui organisation ana queen yoza journaliste moko très intelligente. Organisation ana ndenga na yebi eza organisation ya gouvernement. Siko eza na batu o bachaki mais Zakaria zaki na katite. Zakaria za mutu moko alandaka place ma ezochola. Ya mutu ana zambisi. Ya alandaka place ma ezochola po ya zala wana. Ko Mamususu esali ke Zakari a s'en prendre na wera son na lingina ebisayo eza makambu ya cop o ya Amadou Djabi o ba kotisa qui était ce que Zakari tellement quelque chose de voilà Zakari ça moi quelque chose quand on a besoin de aucun mois na anniversaire ya wera son le 25 au basala qui na janvier mais azala qui parmi ba invité wera son a estime ka vraiment pesa pena considération na Zakari mais ça qui surprise yo mo ki Zakari pesa azala qui là azala qui voilà comment c'est peut-être que Zakari a kobimisa ba maloba envers un ami ba maloba moko vraiment mutu tout aza so total na ba réseaux sociaux plus de 100 000 émissions au basale lini Zakari pour makambo alobaki tellement que biso bana maison mère hein dans l'homme d'Arabie Saoudite les Saoudiens que je suis connu na milieu ya wenge na zoe bisa Zakari boy omoni wera za étoile ce que miko sarake yo muto sala wera muto sala yo pona ba succès wera sala na ba ane wera sona banda musique yo nanu obanda kutu koyeba na tena Congo siko moi respect na monument po wana za monument vivant ya musique congolaise mutu abota ba musicien ti ba frère ba héritier ba to sala ba makambulio na musique hein je salue d'abord l'homme de dynastie Ferregola je salue aussi héritier Watanabe en tout cas ba nzembo na ba album na bino tout en tout cas je félicite bo sala musala bien bo longola kutu abiso ba soni comprendre sko Zakari est en jalousie. Nous avons dit que Zakari est en jalousie mal placée. À mon que non, bato balini ba sangana, ba ekartenga, nazana ko pangwana te. Donc mon que a commis ko tumbo la sko wera son na kolobela mabe mais nzambe moko ko se charger na ye. Nazana minga kolobate. Vraiment tozonga suma kama tozona makama ozali vraiment ya ozali ka vraiment sur le terrain, ozama actualité ya lelo. Tozomona ke paki yangiama aya awa. Et tu as dit que normalement, dès qu'il y a une publicité, que non, il y a des combattants, il y a des vraiment, tu as dit qu'il y a des capitaines, et puis tu as dit bon débat, pour profiter de l'opportunité. Mais il m'a choisi capitaine. Mais jusqu'à tout ce moment, comme si que capitaine est comme étouffé, Jobon démati. Est-ce que il y a quelque chose qui se passe, complication ezali, les témoins qui sont combattants na biso ba le babili comme le babalu qui na bango. Mais je ne crois pas que ba ko kocha ndeko na bango down, ou ba un combattant le ko la bango, ou azazi da ça zu ba salle, azu ba instrument, beaucoup de choses, déplacement ba musicien, ba cacher tout, ba côté down. Mais tout ça comme si que Jobo comme ko vibrer par rapport à Captain les autres qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que concert il y a Captain Jobo et Kozala to poser les andés merci. Oh, avant na kota na masolo na moni vraiment le président à vie. Opena wabenga pena président à vie. Golf kizo la dégâts matériels. Mobali ya mama Génie Zengel en tout cas ceux qui n'attendent pas comme bien tant qu'on limbisa. Mais na ebi ke wana nde mère na biso. Na moni Jaguar Dominique, un Sugar Baby la formidable. Na dede na biso bon akenda na eme tous ensemble toi famille moko Jérémy Cosmas. Bon, na moni que question que tu posais awa est vraiment très importante. Na lingana décortiquer en boy. Wera son biso tout oyebaki que azokende na Cape Town ezaki le 1er mai. Ne vie il faut akitakuna asala moi shokuna. To mona ki pena ba combattant tout ya Cape Town basangana ki ba tali ke non oaza pena phénomène as ambassadeur kutu amona ki ba image moko via ke na bagoma ko sala ba don humanitaire makambo tout et tout chaque bango mingi ba bité to kotika la boité donc moni ki ba benana ki visite to bengisa mwana mai to bengisa artiste na biso superstar na biso aya ko beta la biso musique mais concert ya Cape Town des anango na me profiter eza nango mais eza na ka moi changement de date et l'ongwe le 1er et comme le 14. Parce que le temps que Wera Zana na Jobu pour la concert à les 7, tant que si ici ce concert à les 7 wana, ndé siko les 14 pour monaki abet à les 7, abet à les premiers, ti les 7 ba monaki que non eza moi nzinga wana. Parce qu'il fallait ba essayer un peu d'élargir ba date pour vieux azana temps ya ko
se ressaisir pe concert ya Jobour eza maman na concert on azo bengi sabatu tout au bazar en Afrique du Sud bo bino na ebi que eza plus de 15 ans nanu bomona pena phénomène pena boité ba biso to kuta na ye parce bino nanu bo reva de la forêt Jobour eza ka 500 balles aujourd'hui ceux qui taxi ceux qui bus ceux qui avion qui Jobour on se peli na yo mais pendant concert il y a Cape Town Queen Gane na zo bisayo eza na eloko moko te échanger concert kozala mais le premier le sous-souté le 14 c'est un peu ça nde oyo nazana ba information na zui et pas ya golf qui ont la dégâts matériels le président a vu na saluer pa Willy Pensier mais na kati ya Paris na moni pe vena ngai Sankara de Kunta wewa muto alobela pena makambo pena wana alarme moko wewa bien bobi tawe bakaka makasi yangi ya mamage le mingi asa bisu makasi wasonga pemeni yangi ya wana alarme c'est que yangi ya mabeta Sankara de Kunta pour effort c'est déjà à l'équipe de la bémission pour la comique ami qui mais c'est comme si moi rankine zali na to rencontre yangi ya manasi qu'est-ce qui se passe j'étais quand Sankara tombo posa au welcome ça sur la kati na kati maison mère ya ransom problème zalini ya Sankara ba to comprendre te Sankara mutoko longola Sankara ya mukuto alobaka mutoko longola Sankara na maison mère ezaka ka exaucer na gladi nde mutoko lobaka no awa vraiment to moni ke yo vraiment comme chape na père na biso panzi likolo comprendre mais nalingi na kota la muzindo pena makambo ya Sankara aza mwana maison mère ya tongo mututu azoyoka nga awa ayebi makambo nini naoloba Sankara mwana maison mère ya tongo eza kaka er moko pe okozala pe parfaite aza pe parfaite er moko pe bamo makambo na famille ezangaka te Sankara apparemment peut-être que azalaki mwa lézère bango mwa misusu domonaki basorti na ye médiatique ezalaki vraiment raté oyo pe patron na ye asepelaki yango te mais botaki pena ba makambo ba polémique makambo tout juste Sankara ça charge na ba pona yangi ya voilà assez attends on va que fiser donc ne ezongi pas ko alors disait pas yangi attends andako s'attendre na ngote puis parce que choc wana ti tout le silence yangi ata kizengo ya nini ya Zakari oyo Sankara vous en charger na bien au moins que des na ba bien na Zakari on va bien que là ba fan bango be ba porte wala kizengo wana monta ba babo yango de ya c'est fait alors pour s'en charger na yangi mababa on bina bolobaka et continue ka bino ba fans cause tant y pas ka bongo ya continue bino on s'en charger ka na yangi nzo na yangi mababa tuté siko eloko ezanini Sankara ba to comprendre ka ete Sankara aza privé ya wera il faut boyebaka Sankara aza privé ya wera son to mababa ba mona skoyo dio ya kana na bande ko loba mutako longola Sankara maison mère azate mutako suspendre Sankara maison mère eza phénomène bon car toute famille n'est pas là que babon makambo ezanga kate mais tout le monde qui président na biso golf kizo la dégâts matériels akita ki na kin ba sala ki réunion entraînant nous ba porte-parole la maison mère ba ayoka ki moko na moko papi le prince ayoka ki nini bureau de moi moko ni pe Sankara asangisa ki bango ye na vena ngai vena ngana ni kombe koya kaka aza pena pire master ya de la jungle kombe koya pe tango vandisaki pena bango bavandi atuni bango moko na moko problème eza nini boza bana tata moko mama moko boyokana makambo tu esila bon pona répondre à la question Sankara za na problème à mon côté na Werason pesa na problème na Sankara ta mon côté sauf que Sankara elonga na ko conseiller quand na émission na yo fula na lingina e bisande Sankara la voix du plus fort a toujours été la meilleure donc pour moi ngana ko e bisayo que Lukande patron ce qu'on est ça que yangi ya maso donc nga ça lecture na télévision simbité il faut que acte ce que Sankara ça tout d'abord ça va faire aska ça na Europe Sankara ça na kiri il faut que ba pe nyama za forestier wana lion comprendre wana forestier wana muto ba esprit Ndiama okende to yazwa pena kara ke no Luka Sankara te Sankara quand même c'est un sociétaire ya maison mère aza employé na maison mère a ke no Luka vient na
wana aloba ke non wana fou du roi Sankara fou du roi hein domestique riche donc la télévision na wana non esimbi na noté bazalaki na vie na casino semaine passée tout koleka ba kutana ki na vie nsone bazalaki ensemble est-ce que ba peu ba mbili ça peut bien wat ba comment Sankara zo la penzabu allez ba mona ka dio ya Sankara azana et là na tonto beta lisolo soso makamso kitoko bazo préparer est-ce que zo mona ke eloko esala mes cœurs encore nene au alliance ambassade soso ke wenge musique oh 4x4 ils ont vraiment encore sur et basonga sur les terrains bon surtout je ne sais pas si on va ça nene moi single même ça album on va beta concert bon mais quoi éclaircir et aux moins qu'est-ce que idéologie n'est possible bon je salue d'abord Amadou Djabi le producteur le plus sympa Moutou à l'intelligence encyclopédique. Je salue Aza, frère Nabiso congolais, bien que mère Naya Aza Moutou à Guinée, mais Aza ne Nabiso congolais. Maramboisala qui me dit, alors Goutou, et Botaki peut avoir problème na Kisengo à Zakari. Amadou Djabi a talaï que Bavie va remokola. Bavi bazo ki na kokola il faut batika baza batu oyo tango bakabwanaki ba mitema batu ezokaki makasi ba famille kabwanaki nga kutu naza kutu naza ba cicatrice ya wenge soki na longoli ape na jino komona ba cicatrice ona ko ebisa oke tango wera zalaki na Lubumbashi ponga na mwana Lubumbashi tango wera zalaki na Lubumbashi wana ezalaki fara emo yena jibe donc ezalaki akoinda ba polémique nga kutu ba bengana nga na ba palais pona makamba wera siko Amadou Djabi atali que non bato bazoka bamisusu baza déjà na bakenda déjà bakufa na ba souci batikala komona bango basanga lisusu te siko nde abande kotokele moko na moko solaki na jibe asolaki na makaba asolaki na nini na wera asolaki na Adolphe eloko ba congolais bakosa te mais un étranger a songé les cambo to bango bakala kala basenga kama kamesa mesimba ka wana c'est pas même biso na rythme ba polémique peut-être que lelo mais comment ba boy koyoki la bana mboka mais baki koyoki l'étranger bon eza a proposer bango loko moko ezali vraiment na ya motu yango ne bandingi ko bon pona nga nazomona kutu ata mbongo te po soki mbongo Bralima atiaki bakashe akosakana te po jibe na wera basangana mais esalamaki te pona nga nazomona eza nde temps po eloko tout etambolaka na temps oyo eza peut-être nde nzambe asalaki ke non nde moment ke non il faut basangana basala mwa eloko bon soki lelo gouvernement peut et apprécier po gouvernement peut apprécier pe initiative ya Amadou Djabi et apprécier makasi pour la ligne pour le 30 juin baza na concert na stade de Martyrs bango tout kalate bazo kende maki na Cap Vert des places Amadou Djabi azwaki studio moko eza vraiment maki pour nous préparer concert to ba kende maki pour nous préparer projet za boy ba signaki tournée nanu ba kosala tournée Afrique après tournée ba okitango na nini na le 30 juin na Martyrs après wana nde bakosangana bango tout bake siko maki po bazana projet akosala 6 chansons donc eza maxi single ya siko na 6 chansons wana ntango bakosala yango ntango ekobima sikoyo nde baoyo bande kolela komona eyembeli ya ntsone le phénomène le vangantama eyembeli ya papa chéri binadama motopamba donc eyembeli Adolphe Dominguez eyembeli donc bango tout c'est le boula makambu tout na yoka kutu peut-être bakosala pe appel na faire chair de poule po wana nde mwana nsuka ya famille wenge musique à maison bon peut-être bon bakozala pe ba petit ba vient na bango ti bakozala pe bakozala te mais ce qui est vrai est que tokolinga mingi on a kena ba pe ba jibe ba sima komba we ranson ba blaze boula comme nango est-ce que soma ke bango ba ko kansu so comme na ba niveau faut pas ça moi renfort ba faire baya yo mo ko zomona ba protéger base wala sona na 55 ans mais au tali na terrain nani azoko ka kolongola protéger ba to ko bien ba 800 000 vues à l'espace d'une semaine 800 000 vues nani akosala eloko wana nani akosala mutu akosala eloko wana te na ba age via zanango tala ba biloko azo pesa pena ba melomane donc mutu to aza d'accord na protéger base kutu na uti kotala pe émission moko à faire auti koleka awa azalaki vraiment content kutu alobaki abengaki kutu na seconde pour apprécier alobite vraiment phénomène amoni pena phénomène o pena ayebaka pour protéger base mama ezala boye
Et là, on s'est dit on protège base des famille, base des moussala, base des abana, protéger bango kaka, protéger base, protéger base. Moi si peu il faut ça protéger. Donc makamutu ya nango bien. On a nazala makamu mingi, nazala makamu ebela kolobate, to pe sakaka temps. Tout le monde a nini balingi ba produire nini Amadou Djabi a réservé bana oyo bazala ki mike on a nukutu bamona histoire ba yokande histoire bamona pena bango boete so eza pe chance bana ona no ba mona jibe na wera bateme na produit moko te eza chance da bango bamona bango pe donc pona nga nazo encourager na Amadou Djabi na ebike ba meno na rezali yo moko ebika na mbo na biso ezala ba meno na rezali mais plein oyo ezande nzambe mutu asali ki bakuta ko protéger base tonto tonani ka tonto chité vraiment bike ela katolo belaka babi toujours champion babi donc champion RK yonde makambo sans yo donc biso ma plainte tongo mona yangi mapanga na Afrique du Sud donc zala kaka dabi na Captain Mesko zala kuna donc yo zala kaka babi toujours Captain lo sako na bino parce que masolo oyo to beta masolo parce que dans des bases dans des Captain avec les champions des champions donc yo zala kaka donc nzamba songa yo apeso makati bike production zali pasté zaka mutu pasi mataki tabimisa sala boy mais te bike avec yangiama donc yawe ranson te bi makambe qui est bien donc le babu protéger base est-ce que zali maxi single et aller alors il donne au quoi expliquer protéger base quand c'est moment kaka et peut-être générique ou on a tout c'est comment en tout cas merci beaucoup oh eza parmi ba meilleures questions on a vu na soirée à lelo protéger base eza éclaireur éclairer nini et écouter la marché et écouter la donc Thérèse Ndengenini donc on y vient à tinga no missile pour la carte protéger base on a la chanson moko ya bana mi balé à catholique na jeune ya uti bandundu nani pas comme les autres baza na chanson moko comme la chanson on a missile ya nini ya Russie to benga s'attendait donc chanson on a maman la chanson place bana na mi balé ba kobima ba tout ba komona bango donc pour répondre à la question protéger base des maxi single na kati toza na contre boule eza pe générique donc eza na deux génériques na trois chansons donc wera abimisi na moko atala Thérèse Ndengenini tango abimisi ka boye gouvernement ya ba miibi et calé plan siko tango ba étouffer yango plan yango moko ezo miteka yango tellement que kitoko eleki siko na minute on a bisa yo que no kala tête on recevoir déjà contre boule eza na nzela ba nazo bisa ba tout tellement bon que la ngama Boza la pré ya ko bina po contre boule zoya na kidara ko sakanate basi ba yoki silinga pena son na yoki son na visite nyama mystique donc qui veut dire toza na deux génériques contre boule na protéger base oluti ko bima na trois chansons na quatre trois chansons toza na chanson moko oyo bano ba yesika catholique na pas comme les autres balingi babima wala so alinya bimisa bango chana bango kombo Satan 2 c'est un peu ça. Donc, voilà, ici la Russie. Isma. Tonton chité. Isma. Les Saoudiens. Et pourquoi attends, poto kita kaka to kende, to bona biso o ta suma kamba sincérité comme si o makambo ya spirituel. Hein, s'attendait. Engolo bani. S'attendait ezaka missile. Si on moni Russie na Ukraine. Babana kozela Poutine alors la Satan de beso écouter alors les Satan de mokile silite mokile ziki no moni que vient et pe na champ pour champ na ko zikisa et on a vu ça bino ke ko zikisa pe na mokile et ça maman na champ on ba série ba ndeko na biso ba déplique ba fabrigas tant bazala ki ba ça ba chara bango bien ba représenter bani ba genre ya ba mai wana des places aux hommes bango sikoyo mais avant na silisa na zana deux petites nièces nangai na kati ya Cape Town no baozelanga kala te na okuma kuna pona ba concert wana na moni lumière na route wana baza batu oyo vraiment ba petite sœur nangai ba nièce nangai na moni Cosmas Jérémy na minito na kata Lubumbashi zelanga après ba concert avia na okita Lubumbashi poto kutana pona bosa na tela tali pena sœur nangai Marlène Fatouma ya babu awazi. Ah, je t'aime vraiment ma soeur. Donc, bon, ça n'a pas calme. Na évité ceux qui moi question monsieur Zali pour donc habite toujours chiquer quand n'engage la kaka donc habite toujours corsi habite ça makambo dakati la Captain pourquoi pas à Caleb na kati ya Captain et pourquoi pas to bito ba kato le bilapé producteur na biso
il y a un concert de ça là, yes, tout le bélaye. Pourquoi pas tout le mettre Razin, champion Razin, puis tout le champion des champions. D'abord, tout le bani pour naïe, encouragement, beau promettre nini, ma ramena sika besoin, on va bien qu'attaquer champion de Zelaka, babi que Razin des Razin, babi le sac, babi yonde makambo. Pour un producteur, et l'on a pas eu bisaye kaka, azana kimia. Pour wana mutabeng ici, aza artiste, oyo, azana mystique, aza phénomène. Donc, et loko, il y a ko se plaindre, soit se poser des questions, 1000 questions, il n'y a pas. Moutouana est mystique, ayebi pour nani na teka ki ba misusu wana abengisi wera. Donc azana est posé, wera sona pour wera sona ana na rage. Il y a Zénith na raté ou tout raté en 2021. Donc rage wana ndio azoya kosilisa na nani na libulu wana. Pour concert oyo ezobetama nazo sabino que eza concert ya revanche. Wera sona azoya ko sala pena revanche na batu o ba telemela ki pour na makambo Zénith. Donc bon se préparer maman. Nathalie que Mahamolo Baza te kutu Jaguar Dominique azouta Australie, Sugar Baby azouta na Canada, bango tout bazoya po ba se pelisa mokonzi. Po ye moko de la forêt tango zalaki na Roissy Charles de Gaulle, abengisa ki batuana tout. Jerry Mala le fondé. Tous à la wana na Djobour nga kutu basmen ozoya déjà na Djobour pour te préparer déjà terrain. Yango wana na zana minya kolobate ça un peu ça. Et là donc merci bâton surtout bazali vraiment fidèle l'émission émission et na so santé toujours na sponsor nanga officiel avec Dynamic Screen donc wabinde makambo et pourquoi à Banque mondiale exemple à suivre l'étranger du cœur merci à Cardozo Mwamba un trésor caché dedans et topé sur un merci na bâton studio à Djobour pourquoi pas Agile Trocodo babi yonde makambo à baluka bakabla be bakokate dans to jali kaka et pourquoi pas na famille nanga kanko à Charlie Lado ya maman le pango vraiment depuis Kinshasa babi ya yo yangwana et to sengi merci na bâton studio autobique à Durban pourquoi pas à Zamalek l'homme que l'argent appelle papa à Blanchard à Zona babi nonde makambo et na pour babi na mutu nanga babi ke yemoka tantilina babi bufi business aux alliés tout qui est avec vrai Joe babi Joe c'est vrai Joe vrai Joe comment ça il y a visa bindu pour à Emerson et Kanko à Kabongo donc Antoine dans babi mokulupe babi yonde makambo dans la bâton sur balinga kabiso na bâton sur bozaruma fidèle à mon grand frère Bobo News l'international babi zona ngwana à Cynthia Kacha bébé Bouchou tout qui est avec toi Tatuka Bishimu tu as dollar Richard Image Masolo donc babi Kena merci Chamala te baka merci donc babi ke saka mala babi merci Chamala babi pesa pe libango na sima ko na pesa babi Claudie Kitenge donc le directeur Claudie Kitenge le directeur babi mesdames ya dire bon babi tout ke daka toujours donc babi to daka toujours soudé donc to kabona te to daka toujours soudé to bana papa moko Mike Lebo donc babi ke yonde makambo donc babi ke to zala kaka to zana bango mais dans sa émission koya auto yamba gérer mala to zaka toujours to geda babi nalingi pena bakisa mala yo amutunanga vraiment fondé N'est-ce pas préparé concert vraiment Jerry Mala to sangana pour toi qui est déjà pour toi qui t'a déjà jobbé. Il y a pour la réunion il y a Durban. Voilà. Déjà mis sur la Durban. Voilà. Tous en a Jerry Mala et mon cas le bac on a bac après à cette émission Olo à battre lancer dans nous le temps qui est pas se préparer pour lancer bâtiment. Oh déjà le 25 Durban ceux qui t'a Djobour et donc et moi c'est ma caméra Dynamic Screen bomona on préparer bâtiment à Kanda toi qui t'a dans Johannesburg donc avec Djobour tombé avec Jérémy Cosmas son de la forêt et qui est tombé n'aimoko donc champion Razin babi kezala zala kaka nous t'aimons beaucoup et tobi tout de bon à tout le monde et pourquoi pas à Nadi babi toujours pembe na ngiama ba petit na côté na ozelo mimi bakoto na ozelo koto Nadi donc babi ke le boko ya ngiama we ransom mon petit vraiment je t'aime beaucoup et pourquoi pas na emo babi ke qui dit ba santé babi vraiment moninga na ngai et donc babi ke zala kaka donc babi makamba bien ezali vraiment mais bisous à tout le monde à LK Dovika à Jennifer Lopez dont aux amis Jennifer mais là toujours avec Yangia Matobi Nakaka protéger base quand on a zobi sabino eza na ba plateforme tout bokende omoni elo na zo apena kanda na makambo na makambo bafana wera bokende ne kosomba protéger base na ba stream donc na ba plateforme tout OK na Amazon okuta pena protéger base wana osombi yango wana nde meilleure façon ya ko aider artistes pour progresser. Kalate phénomène azoya
nayebi que boza ebele voilà bokozwa déjà baticket na bashop tout c'est un peu ça to support artiste na biso pour makambo ezala bien. Jaguar Dominique, le président que je salue, Sugar Baby, First Lady, Tokuta na Jobu, Yokuto Obaï déjà qui est donc aussi réservé Makambutu, First Lady na kat ya kin donc Tozo Zelabino Kaka, First Lady, Mama Ditia, Honorine en tout cas, na CPLI Bope, VP président Nabiso, vice-président Nabiso ya Werason Australie en tout cas, na Pessimino Mbote, ou Azalom d'Arabie Saoudite. Merci avec Congo Flafla, nous vous aimons beaucoup. Merci la chave. Bye bye.